ke boza ya kokanga batiaki tembe Bruno Chibala mekabichi ngobila batunyi okewa zonga na mbo idepesi FIFA yaya tokobeta na bango awa tokozala na bango awa ngai peti na bino muta okangisanga munoko tuna ngai yo nasalaka ne namelaka maya mutu te nalandaka mutu na biro te naza pe na tala omoni bato ya bisoko mukolo na kotia lokolo na ngai pene ya batu mususu nalobi na yo nga meme ata kamera butengo filmenga yango président nani secrétaire général Kabuya azana posa na yo bokutana mon général azoya respect mon général a dit qu'il est na zobeta massa alobi yaka na latisa yo kaza donc lobby tête à tête ngana manger après mon général vendredi na président Chamal Kaboun okosuka wa il dépêche FIFA o meki armée céleste so contrôler ba peuple congolais na oyebisa yo makambo ezo sala malelo facha salo barango alobi naza politicien lokwa ba politicien nyonso te avant comme président tale mission na Top Congo na Christian Lusakwenu alobi naza politicien lokwa ba politicien nyonso te ngai te na ko établir justice oyo ko sala musala na ya nanya yebaki ke Kalev Mouton aza contact na numéro 1 ya ADF Nalu or ADF Nalu c'est nani Moussanya Moussi c'est l'amour posika na lobaina no FCC na lamuka baselo komo mutu nyonso a soutenir lamuka se ka soutenir ko kabwana ya Congo sikoyo tangu ya betaka batrasu wana batuna ye alobi te ngana bimaka te yaya yo mutu bangela ka sécurité fachi ya Mobutu ekosa lelo na confirmer sécurité Mobutu ekosa Kalev abeti Uganda abeti Zimbabwe kolongwa Zimbabwe koya Addis Abeba ye na mutuka kozonga zozonga basuye outiwa yaka fanda na se bato bavandisi bato ya zalaka mukonzi na ba pesa biso pa yo lobaki obimaka te outiwa Kalev aza na COP na des présidents africains na ba groupe ya rebelle commande ni bakoli ko atteindre chef de l'État tata bomba Kabila yebisi fachi na miso Peter Fama bina yebina nga bangote na yebisa yo vérité Peter Fama tuniye na Shadar na Nehemi na ba Mova Sakani na batu nyonso na propre vie na yo to simbana abi ngai mutu nange sa fachi muta obomba ngai bango na yebi bango yaya yango mona ka Shadari abanda sport ye mutasa maître mabanda mona ceinture blanc maître ala ta ceinture noire ceinture blanche ata mouvement yebi yango atali kaka lobi makofi ona zu ya IDPS na longola langa ceinture ya alongoli to lelo tozo yebisa bino tokotika bitumbo yote nazoko yebisa diaspora na simpolite na botami na ndako tata nama tangu totakaki mwasi ya président ya INC pour akotaki makambu ya bana miba avandisi ba mama lobi bo fungula misu na 2023 papa muko yango nga pe na tunaki otika ka papa chéri ndenge ni otika ya Didi ndenge ni otika ya Momo Maurice na Braza ndenge ni yango na bimie po Momo Maurice na bosala ki otiki Momo Maurice ndenge ni na Braza ni na mama obandi musika otiki kanambe politi mwana masini ndenge ni siko soki tolobi bongo na combien poli na simi vie privée mutu kata politique eza guerre ya baner soko za baner solide oya kotia mutu lobi te na lobelaki likamba groupe na mission tolobaki bravo mama ye mweza ya bi groupe wana ye po bikisa même ba maladi na kati ya mama ye mais tokotika likambu ya justice
tango bakokanga baya kobotola groupe bakosimba moto ya kaka na groupe yo pelisa na yo minda na mama ye ya biso to ya biso te sikoki paster na nga lukute sawa idepesi viva mabe nini nalobi wa tata na oyebisa yo ngai te avokanga nga kanga Peter Femme alobi antifa lera sawa antifa c'est kayebi ye mala tokotika ka pouvoir oyo te nazoloba yango lelo Maréchal Mobutu ayebisaka ba papa bozawa nous sommes au pouvoir pour 5 ans toyekutana Maréchal Mobutu 32 ans après biso pe bozela bokitisa mute toyebisi mino manda moko renouvelé mais tozokende malembema 2048 à le président Gilles Simba Masso. C'est ça la politique. Vérité, nous sommes à l'obagaté. Quand on chef de l'État, on kimia. Et ça pour attirer en tension. Il y a un investisseur Baya. Il y a quand même ces gens qui sont président Gilles. Boloba makambo ya kimia oyo kopelisa moto te. Tokoki koya kopelisa moto te mais koloba fe. Vérité. Et loko musu tozoloba ngo sous ordre ba kontina biso. Ko kansate ke Gilles lembongo ou bien passer qu'il a lembongo te. Tolobi yango pona tongo tokoloba likamu sous ce pelisi moto. Nanga loba kiango Gilles. Ah, mais Gilles. Mais pourquoi vous déranger pouvoir na biso moko? Pourtant, on a posé qui met ça là pour papa. Papa, non, il y a une vérité. La signature, on a signé. Ceux qui ont fait ça, ils sont dans 2 mois, Congo m'a changé. Voilà. Yango somo na langage ya mukonzamboka naza malamu na FCC naza pe malamu na IR pour moindre pépin mundela landaka nyonso elobamaka ako comprendre que kimi ezate moyen to ya ezate yango biso na biso to bunda na kati mais libanda tozo pesa image ya malamu pour permettre bapaya oyo bazana posa baya kosungela biso Congo basala nini baya mais bato bayebi biso malamu bayebi ke na FCC ba généraux basaya bapaya ebe tolobaka ngo ato tolobaka te ndeko nanga die merci alobi ngo ato alobi te président Gilles aloba ngo to aloba te tolobake bapaya bazebele lelo yo FARDC o bobengaka ya Kabila lelo tolongo 9e tokomi oui c'est qu'il y a pas de mauvais troupes, il y a que de mauvais chefs. Fatipé, c'est ça la politique. Papa, 200 maisons préfabriquées dans Kanchach. Merci. 200 maisons préfabriquées dans Kanchach. Na minute on a eu FCC et c'est Koufi Nango. Moutakoloba a saté. Tozana bango na coalition yango to yango te. Tolingi bango to tolingi bango te. Musala na ka. Nzamba lingaka ndoki te malingaka mu. Alobi tika kindoki ma yo mutu na lingi. Tolingi bato FCC me misala na bango tolingi yango. Tolingi Vital Kamere me misala na ye tolingi yango. Mabe sawana. Nalobi mabe. Sololi. Misala na ye. Ye mutu te. Misala. Oh misala. Evanda na kati ya mu. Yango te. Ngai te président Gilles te américain. Alobi antifale. Ambongo alobi te alobi te. Ya Martin Fayuluma. L'infatigable père. Le vieux Konoravi. Via Bongoli na emote. Premier ministre belge a tout nié Fayoulou. Yebisanga vérité. Yo gagna. Yebisanga vérité. Tosa biso miba. O catholique midalo ba habite ngala. Ambongo moni makambo sala. Ngai na sotuna. Yoka mama premier ministre belge. Alobi na na kopesa. Attendez rite Fachi Beto Fachi Bikuruj Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Parce que na minute oyo ndenga zo meme la politique même bato la muka bakomi mbeyambeya yango monaki Peter Pan marqué ko yebisa bato la muka. Na minute oyo yo Martin Fayulu yo na ndekono musutu bozo sala politique ni na minute oyo bozo ngana ligne yango monaki ba yebisi bino Martin Fayulu ine pa ya mama Martin ake kofuka mama na osenga bolimbisi mama tarabi kende koleka na media oloba makambo oyo tuko yebisa ngai parce que na yebisi yo
na minute oyo plein oyo beti Kabila tellement fâché na bato FCC alobi bino po bo organiser o ba meeting oyo IDPS a organiser meeting oyo to bengi ya pesi peuple congolais mbongo te ba ye ya ofe ba ministre pe pakete mais na minute oyo so zala kinga ibo na débloquer mama na mbongo pona ko pesa bino mais na minute oyo bokosa kinga mingi yango mona yebisaki Peter Pam alobi boye na babaviro ya droit de l'homme esalemaki bato babomaki bato nga Kabila na bomite bato babomaki baza awa na yebisi yo eza singa ya mate yango omoni bayebisi Faci même oyo tobengi na bagénéraux na biso congolais bagénéraux wana Kabila tiaka même na barwandais na baougandais balobi quand même na bagénéraux wana il fallait balongola ba généraux bazalaki ya ba étranger armée na biso za infiltré na ba étranger belé yango omoni mon même États-Unis d'Amérique alobi soki basali wana quand même bakopesa biso mo aide militaire mais na koyebi biso lelo combattant FARDC a commis eloko ya maka ba uti ko programmer FARDC o to bengi na Afrique to bimi 8e bisiko zali bete la FARDC maboko parce que l'époque Faci azola ki FARDC na moment oyo toyebisi yo combattant na ndenge secrétaire oyo ministère des affaires étrangères lobi a démissionnaki ne fiske Mamadou Manzenza achaki muto ya remplacer qui comme boko zwango lobi a IDPS FIFA toyebisaki bino Faci bic rouge papa silencieux azo ko agir silencieusement comme Jésus-Christ de Nazareth na minute oyo combattant l'air tozo lobao bolandaki bauti ko kanga docteur ya Mubake asalaki outrière du chef de l'État bakangaki na lomami IDPS FIFA à part wana bauti ko kanga lisusu oyo tobengi journaliste moko Jean-Marie Kasanda abande kotinda e po ete afinga chef de l'État na kati ya média Jean Lungila combattant bisiko zali yebela toyebisaki bino Faci mikolo yo bic rouge azo ko agir sincèrement na minute justice comme indépendant oyo nyonso asalaki ba dossier pour la République démocratique du Congo même na ba basalaki ba bavire yeba déjà justice na biso na kati ya matete ba fongoli oyo tobengi kafumba na ba dossier toyebisaki bana mai baza na souci ya kosala musala yango moni lobi figole ambongo atwitaki na compte tweet na ye alobi boye lisolo na yo kaki epa Peter Pam ndenge ayebisi ngai alobi monsieur Wakanyinginyingi aza modèle te combattant même na baconseiller mosusu ya chef de l'État bazoyede mokonzi ya mboka bisika tozali combattant topesa bango mise en garde parce que tolobaki après meeting biso moko na opposition biso moko tobengi na majorité présidentielle muto ya komeka akozwa chikunguji ande balobi mokonzi ya mboka akendaki Japon même tobengi baconseiller bakimemaki mwa bambongo na bango bake pote bake somba basignale mokonzi ya moko na grâce ya présidentielle faut tosonga mwa mituka tokita nango Kisasa mais il faut voir baconseiller mosusu basomi ba 40 véhicules ba 50 véhicules ne fils que bato wana ba hélicoptère na kati ya ministère topesi bango mise en garde topesi bango mise en yango mokonzi ya mboka ntango ayebi bolakisanga bapapier bavéhicule oyo bosombaki atela alobi mais nzoko boza na mbongo mais bino moko bokipe douane na bi IDPS FIFA toyebi bien na condition président chaque jour aza na oya condition oyo tobengi mokonzi ya mboka na biso avandeli mais ma ya anime ava na condition na mais ata bahonneur nyonso azali soki omoni aza ndenge moko nga na yo yango merci na mama Denise lobi tomoni bacomédien inde epa mama Denise ake koyebisa mama Denise moko akufi baike balobi mama Denise combattant oliaki biloko yango azala na ba biso na bino tolelaki awa tolobi bacomédien lokoso eleki bango trop ne fiske bazomema bango na politique oyo tobengi bato nyonso bapermetaki quand même aboma baninga na bango oyo bapesa bango bacope na époque ya Kabila bakomi koélimine bango moko mema nayebisaki bino bautaki kokendaki na kati bafetaki bango nyonso bakanisi baza desengo nzoka baye bamwa mande yango omonaki bakendaki inde epa mama Denise
bayebisi mama Denise mama Olive akomi koboma bi toloba yango kala kombata nayebisi yo bakokufa parce que baleki lokoso mingi parce que toyebisaki bango bandeko wana baza bandeko na biso te mema bino bozoyoka te meti bolandaki oyo tozobenga Jani Mabunda na kolenga azolenga lobi abetaki batour na baprovince ok na province ne fiske awa ne balobi armée na biso eza infiltré mema bayebisa bino oyo ndeko oyo tobengi Caleb Mutombo lek bazwi bacheke telefone na ye bake bakuti baappel même ya bachef de rebelle ya S même na bagénéraux oyo batravaillaka bango na S yango omoni lek tozoloba je Koko Mulumba oyo tobengi Jacques-Claude Muyambo oyo tobengi Jomi Ndongala basejaki déjà badossier epai ya oyo tobengi procureur bisika ozali combattant bana mai bazokende yango tolobi Monsieur Caleb Mutombo amata akende bisika na ye na bolo